BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira vous informer, c'est notre souci majeur. Voilà, 100% news et analyse. Toujours news, il y a bien. En tout cas, merci beaucoup. Naba abonné, oyoba zawana, oyoba continuera toujours à soutenir Bisso, naba like, naba commentaire. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà, bon, on est déjà la titre, on a annoncé bino déjà décor. Qu'est-ce qui se passe avec décor? Nazo chez la bino audio, et ça audio ya moulaï. Maman ya mwana ya décor abimi. Auti wapi? Et bandandenge nini, qu'est-ce qui s'est passé que non atika mwana, soit disons à sondoli mwana na ye, à kebala mwasi monsoso. Dans l'artiste et comédien, il y a toujours des choses où il est kanaka. Surtout ceux qui va baler. En tout cas, sans plus tarder, tellement audio et samoulaï, nazo chez la bino bolanda explication claire. Et puis ngana bino tokozonga poto commenter. Merci beaucoup et restez toujours connectés. C'est parti. Oui, bonjour maman Kajo. Et ça décor vraiment le lobby artiste et comédien. Il y a un abotangai. D'accord, on a qui commande un 10 balles. 10 balles au salle à théâtre. On doit ça théâtre peut sauver 10 balles, mais 10 balles, on a un azalé qui est propre, qui est biologique. D'accord, azaki camarade. Mais quand on a un groupe théâtral, 2016-2017. Ça qui groupe à théâtre. On a un 2017, on a 16 ans. Dans 16 ans, ça le groupe théâtral, on y ensemble, là décor, on y ensemble le groupe théâtral. C'est quoi quand ça le groupe na bango, décor avec c'est comme si chef, avec chef à théâtre, pas 10 balles. 10 balles y a bana ko ya beaucoup de na ça ba groupe théâtre, na bon théâtre et tout. Et au ça que décor na biso ponga yana biso ndako benga na bakamna ya ndako benga ngai soki makamna itaka ndezala na famille so ya bandelo mobo fo bino pe voche poa e mo ndo benga ngai ozwanga pe kota mwana oleke luka mitali banda zuka lekina chiwana ke joua ta mwana sala boye nona ko sunga yana nga déjà rabongo yo sala ke décor ayeko ngana yo koma na nunga pa yana biso décor akomi ko linga ngai. Tant décor a comme kolinga ngai azalaki na mwasi te. Décor azalaki na mwasi te. Mwasi oya utoba na ba mwasi na bo mwana. Mwasi wana bakabona décor, mwasi wana azalaki na makambo. Ye azalaki na makambo misusu. Vu que décor azalaki na mbongo te, décor azalaki na eloko ta ko supporter décor te. Akima ai décor. Na yo kuta décor azala mwasi te lo monter, azbayaka pété loté. Tant que je dérange, je te dis que force nga pe linga kaye to lingani to yo lingana wala nga za 17 ans, je ne me trompe pas. Na yo lingana to yo lingana ye to andi obimana décor. To andi obimana décor ayo na yo koma na zema décor. Na yo bisa décor ki na zabu na za zema na yo. To na bisa ke na zema wanga na kite. Awanga na kyangote mais ayaki koloba nga toke kolongola zemi ayo mema ngai epa papa moko boye na njili hôpital mo eza na njili boye na zandu s'il vous plaît na zandu ayo mema nga bakote kuna donc na yeba kutu su mange yango te bien te vite na koma na nga pe na ngola ayo mema nga kuna ntango ayo mema ngai papa ngo ayebisi abi wana zemi ekomi ba 4 mois papa na ayebisi abi quand la moi j'ai comme casse j'ai mis au son la force au long la moi ça reperdre vina d'or kufa ko sala ngote ayo isa de comme d'accord a bangi tant ayo bisi d'accord a bangi bina to tika to kena d'accord to kena ville a sombi nga téléphone moi ba touche vu que na kina téléphone ta yebisi nga soki pas bino ki ba rêver ou bengi ngo sala nga sim to ba benga tous en temps
temps en temps pour na tout sur le maman. Ce qu'on moni que non babengi yo. Balobi no maman et pas bino que non m'ambaser mo bengi nga o yebi sima informer nga pour na zala na yeba. Et pas biso pe ba yo revango. Tanti na nga na no va ne pas na yo rêver que non que na za nzemi. Donc à revango na yo abengi papa yebi si papa na biso et tout. Moi à moitié 17 ans ba santé boy. Voilà, déjà na koma ki déjà na 6e des humanités. Na koma na 6e des humanités na yo 4 classe. Ba santé ngai ba yo benga de na yo lo ba kombo mobile quoi. Ba tunga mobile kombo na yebisi na mobile kombo na ye. Décor ouais ya camarade ya na bino. Vraiment ça là passe maka, je ça là vraiment bien dans la famille. Ya na biso artiste dibali wana vraiment ina kinga makasi donc ezaki vraiment bien te. Bayo benga bayo papa biso yo koma lettre bazo ke kotika nga et pas na bona kunda on a décor aso va na kunda et pas na bona matete. Balobi ba ke tika nga décor et pas na bayo sa lettre bayo toujours sa lettre non. To boyo tika iti to so ozwa. Aye pa biso baye ba pesi date wa pa biso aye pa biso a pesi ba droit mon Congo et tout. Na yo kende pas et pas décor. Maman va ne pas maman qui n'est pas papa bon maman va na matadi. Maman bango maman anina papa bondwe bazana na matadi. Nga bana ko va ne pas maman qui na bango moko boye na veni moka kuna na matete. Na kwenge oui, na kwenge na va ne pas maman qui na bango. Tant mo va ne pas maman qui na bango. Tant na yeka pas mon comportement mobile les acquis déjà bizarre. Comportement mobile comment déjà ma belle maman. Kindumba d'accord kindumba basi kili oyo ke bona mwasi ke de bona mwasi. Abana ko zo kutu sona malonga te wana d'accord azana eloko te makaju. Ata 1000 francs simba on a pasi. Ata 1000 francs do simba on a pasi. D'accord makambe bele o sala boye te okende boye d'accord ma yeka ka d'accord. Ko kipenga ndo kipenga ite ko tinda te loko lia bo ndo sala ngote ano sala ngote mama ona ka mama leki na ngamba nako mama leki nem kana ko bundana na ngai pona opesa ngai loko na lia mosa ezemi na vanda banzala mona lia malewa boso mama malewa wetola mbi fufu to lie décor azana iyo koma na tamo boye na yo bota to na boti ponga décor vraiment bana na zemi makamya mabe wana tuzaki nyonso mobali ko beba na mobali makama be ya boye so na ki otali sika no vana na kunda kuna ikena ki tala mobali ko silika poni otala ngai mobali bana ko dako maltraiter ngata 100 francs ana opesa ngata préférer ko repesa mwasi muswaza libanda alianga otikana banzala na zemi na yi nazola na ba malewa kaya 500 francs na olia na lali lango na yo bota tala yo bota na boy ko zonge pa bango na boti ba bisi na ndo mi maternité bo d'accord bina zonga kuni pa mama leki na bango na ebisi papa na biso na papa kuni eza lokwa na kati ya désert na zonga te mama leki na bango na za bien mais d'accord aza bien te na zonge pa na été po a onyo ko la ngai papa biso yo lo ba ke mwana ngabi mwana zonga kuni za te mais papa mwana mwana papa bi moya zonga te mama nous osala mwana okokate mwana tseto banga boseka yebi pourquoi oboya maka je le jour de ma maternité les jours na zonga pas biso direct ye d'accord aye na zonga pas biso direct les jours na ma maternité na comme pas biso mobala yo tala mwana kaso 3 fois et comme mwana azwa baptême au mwana zwa baptême yo zwa mwana ke je sais baptême ye moko mobali ngana kende te oh comment fait mwana ka zwa baptême yo mama ozala te mwana ke zwa baptême ye papa bisa boy abi bona eza baptême te yo ke zwa mwana baptême mama mwana tika les sens te ayo kende na yo tika ngama je suis mwana baptême na église na biso mbonga mwana d'accord yo pela yo soma mutuka mais mbonga mwana pa tindela mwana ye ezaki problème. Papa biso na occupé mwana biso que son nom me repose après déjà kufa na déjà papa na ngamba na occupé nga mwana ya na nga dibali wana sala tête inaka nga vraiment ana ko linga nga lisute po
camarade na ye propre akoma pe na un décor camarade na ye oki obota na leki na ye anda kolinga nga vraiment lisusu te décor akipa mwana te kotindela mwana mbongo kotinda te mwana azosouffrir me bazaka bobengi mpona mwana boye akotinda eloko te okoloba boye akosala te décor azalaki ka bongo papa biso kobenga ye batatina biso bakobenga ye bata koconseille nakenda tina benga boye naloba na nani te oyo akolobela ngai po asola na décor mutu moko takoka makambo ya décor aza difficile atolobi ne ndenge nini aokipe mwana te tosali baokipa ya mwana te nga mona bunda na mwana yo salaki papa biso ayo okufa papa biso ayo okufa ye aosepela bi papa bango ayana akufi te otali ndenge nga okoma nga na biseke mwa mbala ayaki na mission na vie na nga na mobokola siko mwana nga moko ayekende papa akufi amonake non moto abokolela ye mwana akufi donc nga na okipe mwana to charge na nga moko non au contraire kute ekoma esu makasi banda kokipe mwana te ni kobenga mwana na osango lisu te mama kaji na pasi wana mama pasi eleki moto akolobela nga aza te moto akokipe nga aza te naza su na motu te baya na nga mobali presque baya na nga misusu bakoma contre nga mpona makambo na sala dabota na camarade ya na ngai oyo azalaki pere ya na ngai. Et voilà, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? J'espère que vous l'avez audio jusqu'à la fin. Bato balandakanga jusqu'à la fin. Manifestez-vous. Un boutique à commentaire, na bino boutique na ba combo comme ça dans dédicacé bino parce que je sais qu'il y a des abonnés oyo ba soute na biso tina suka. Merci beaucoup d'être connecté. Confiance au bozo pesa biso en tout cas. Yangonde ezopesa biso makasi yakoya kosalela bino musala oyo. Voilà. Moi c'est décor abimi selon ye apesi biso explication toyoki. Adage moko eloba mokonzi ya mboka ayokaka matoi mibale. Toyoki mwasi a expliqué bon namoni eloko moko ya grave wana ezate. Selon nga on a comprendre bolingo oyo basala na mwana mwasi oyo ezalaki bolingo ya bomwana kandenga lobi décor azalaki na maturité azalaki na à mesure te ya kolinga mwasi oyo mwasi ya vina soit mwasi oyo akoki kobala bo comprendra parce que tozo kola ezana bolingo musu tokuta na nango bolinga na bino mais ezaka bolingo mo bomwana bolingani to bima na biso kaka bobimi et ça dit que moi ça comme na zemi de façon au moins ça expliquer alobia bakuta nae azana moi cité moi si oyo eza moi si mo we alinga kaye mais bakabwana po décor azana le côté selon ye parce que jusque là to kondima à 100% makambu ya lobité parce que moi je suis comme ça eza makambu tozo yebela ngona internet to kondima 100% tenga na 30 ou 40% ya makambu oyo. Malgré yemoko mwasi asali audio mais na considérer à 100% yango nazara na moi ba réserve décor ce qui a bota kina mwana mwasi oyo selon explication na ye ponanga na monique ezaki bolingo moko ya kosa leka obiso bakino to bakino il faut to utiliser ba terme ya bakino kosa leka donc balinga na bango kaka afimo tozala ne kaka to ba kino tokola kino aza bongo nde tokola terme mo wana zonga kosa leka wana petit nanga tozala ne kaka et au sala ke zemi ekoti selon finda apesi explication abande ko fanda epa ya anti ya ba décor et décor ando fanda epa ndeko na bango mususu ndenga lobio te décor en tout cas bando yo kanate azalaki na basi na ye abande ko sunga ete andoli amalewa et tout j'ai compris que bolingo ezalaki te soki après zemi ba continuer ki bolingo wana tonga tolo ba ke non te décor à décevoir moi na mwasi ya batu akebala mususu mais il faut savoir moi je suis à Boti est-ce que ba continuer ki bolingo ça fait combien de temps oyo mwana mwasi oyo na décor bakabwani
Parce que les Cambodais qui ont bima lelo, oui, et bimi. Est-ce que ils ont un écart il y a combien de temps? Il faut tout se demander. Pour directement, biso ba Congolais tous à l'araboé, tolinga comme ma réflexion na biso moulaïté par rapport à makambo o. Et surtout biso pe bato tout ça là ba analyse, ba commentaire tout ça là par rapport à ba sujet, ya ba star na biso o ezoleka. Moi je parle souvent de nos stars. Pour bato mingi bino boyaka na ba commentaire, musa na bino ezala kaka, oh bino bolobela kaka ba vie bato. Na ba analyse na bino epola. Oh, yo pe ça l'analyse na oti. Mutu moko commenter alobi. Alungwa kuna ba analyse na epola. Na comprendre que na lobi vérité moko boye toucher. Yango aye ko commenter. Parce que mutu moko normal, oazo réfléchir, un homme responsable ou une femme qui réfléchit bien. Oko ya na commentaire mutu to lo ba analyse epola. Soki yo au moins que no analyse eza bien te. Bima kende ki écoute pas analyse eza bien. Moi, je fais selon moi. Je réfléchis selon moi. Naloba souvent na émission na sujet na bungité. Quand je parle, na pesa ka réflexion ya ngai. Ce n'est pas que na l'équipe bino batu bozola nanga na mayele. Non. Et on a benga chaîne nanga oh les abonnés intelligents bino batu bozala ka na linga to sur la na bino na ba commentaire. Donc c'est ça. Na pesa ka point de vue nanga et puis yo peso oza na point de vue na yo. Au PC, au tiki na commentaire, au lieu de analyse intelligent, je ne sais pas, peut-être, non, analyse pour là, peut-être, aux unes nous tenter, aux autres, qu'on formuler phrase. Bato bongo, bato ba commenter à ma béona, c'est ça, déjà, c'est ce genre de gens. Donc voilà. Donc selon Fiwana, yé ponaye, décor, il a fallu abalaye. Bandeko. Ngana lobango souvent na ba émission nanga je dis souvent mibali nde ba ponaka basi akobala biso basi to ba mibali ba bala biso te mais mobali ayeba ke mwasi o te fona bala. Oh oui beaucoup za bobota na ye mwana ce n'est pas la garantie miso bakanisa ke non te na bali déjà soit na botine déjà bana obalanga non combien de personnes mibali ba botisa mais ba bala bango te. Akebala ne moi c'est peut-être à botate. Et ça bongo. Parce que la fille aujourd'hui, pourquoi tout ce temps décor à ça la succès? Pourquoi tout ce temps azwa qui tentait abima aya kopé sa explication ya makambo nyonso. En plus makambo et ça la makaka soki excusez-moi soki comédien bali ndo mona makambo ebimi. Mona makambo ebimi. Ote azalaka mwasi nangai azalaka mobile nanga mais pourquoi ça? Quelque part je comprends que ceux qui ont figure publique aux star oui normalement bon on de la vie na yo parce que mutu nyonso aza na passé na ye mutu nyonso aza na passé na ye donc so okomika na succès il faut qu'on s'attendre na nyonso yonga na yebisaka Mr. B my Mr. B naïbsaki papa il faut s'attendre na nyonso pour lelo oyo nga mwasi na so succès matingai o mona bakoyana makambo mususu ko imaginer te okutu boye azalaka kutu mwasi nanga asalaka kutu boye abota boye azonga boye asala boye il y aura de choses okoya dans la vie c'est ça na batu oyo yeba soki 20 ans passé ba obima na batu o sala mabe na o basala mabe bakobima c'est ça et surtout ceux qui mutumo atika na ranki na motema nayo obima comme cette fille moi je ne pense pas que non c'est long explication na ye je ne pense pas que aza mutumoko aza fille moko que non décor alinga na motema ye moko alobi en tout cas na zemi bazwa ka tante que non ba fana lokwa mwasi na mobali zaka ka mbutu décor ando kipete deux ans fille moko que non eza ba fille moko que non bo fandika pour un certain bo vivre ka ndenge zaka to bimana to ando duma na biso kaka et celle qui zemi ba biloko bongo eza peka zemi pe kotimba la moko après wana est-ce que bo continuer qui est-ce que c'est important ou ko beta makambo na ba réseaux sociaux pour l'instant ozana mobile to ozana mobilité pour ceux qui non ozana mobile ndenge ozana jeune fille ozana mobile oko lekate c'est important
Oui, toko le bate que non, on l'équipe na réseaux sociaux, oui. Au cours ça l'appelle audio, ose expliquer mutu. Mais c'est pas important. Parce que Mikolo yo, au cours ça no audio, mais audio ko panza na monde entier. Et ça bon Mikolo, Internet est comme na vitesse moko ya makasi. C'est comme ça. Internet est comme na maman na vitesse. C'est important. Décor à sali choix na ye, abali mwasi na ye abo mwana. Pondenge la fille a expliqué, mwasi yango kutu, aboyaka po azaka na eloko te. Aboyaka po azaka na eloko te, mais décor pourquoi zongeli mwasi yango? Azongeli mwasi poane. Bandeko, il y a des choses où marqué à mibali ya batumi baye bango te. Au cause la kitoko, au cause ceux qui n'ont pas compétence mingi, mobile na mobile azane loko o marqué pa na mwasi. Mibali musu babala basi ezaka kitoko, kitoko po azala mbongo. Oui, mibali mikolo ba comment intérêt, oui bien sûr. Mais il y a mibali musu atali boetete mwasi wana asala nga likambo boy. Mwasi wana a supporta kangai. Mwasi wana ate yefuna baleka. Pour mon bala mwasi, mibali oya solo avec un grand H. Mibali a intérêt te. Mibali oya ba petit mibali ba petite culotte te. Ba yebaka te mwasi te yefuna bala mwasi loko asalanga si pour amarka ye. Donc c'est ça. Je suis pratiquement à la fin. Je ferai une émission et à Mobima pour expliquer très bien parce que on a chila kibino audio. La fille a expliqué et puis tu as un peu pour te développer ton fond la chant tout ça la commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour nangai bolingo ezalaki awate. Bolingo moko ezaki wante ezaki et loko moko il y a ezaki donc pour s'amuser. Nathan on appelle je ne pense pas décor azaki ready yakobala. Et aujourd'hui, il fait sa vie. Aujourd'hui, il fait sa vie avec sa femme. Azo continuer. Moi, si wana, est-ce qu'un jour, ayeba que non décor comme oyazalelo, ayeba quitter. Yo na mokili ko néglige à mutute. Yo zo mona muto mone lorote, mais dans la 10 ans plus tard, ceux qui tous ala na ba jumelle. Ba jumelle, ma jumelle, ceux qui ba jumelle. On batala na musika wana. Bah jumelle, poto jumelle, ce qui se passe. En tout cas, il y a d'autres personnes qui ont négligé. Bah, moto yo 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, la moto munene, on négligé été. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. Na lingi bino ya trop, bato balananga, tina suka babone fidèle. En tout cas, merci énormément. Bon, continuez à s'abonner, bon taraba pub tina suka, bon landa émission tina suka, ba like na bino na ba commentaire, yango ezope sa biso lisusu makasi ko travailler, c'est une façon de nous soutenir. Merci beaucoup, je vous retrouve next time, bisous et bye.